victoire na betaka misubwe mwa mbali wana otokufa waza na mort yo banana matana kini mama wazana sima na ngai ayoko ya papa yango telemi mo dans les villes bato bani ngabale ko solo na nani ezebeta mabima bisinga yo bi phénomène wana te ezali phénomène ya concurrence kendo kotala matango na ndenini ezoleka kena bisinga ko banga tenga na za pembe na yo mais na boya pense na ngai na yo kaka ngai basombi lupango mais na kata lupango bazaki ndoki mutavanda wana bakunda bloka mabena lupango wana basala ba cérémonie mabena lupango wana yebake na moi ekozala ye na butu ba cérémonie bando ozonga tokata makoli pa ba minganga tokomaka pa ba pasteur basambela biso comment pasteur balé mwana to ba nzamba décevoir ye nzamba soki prière mati sacrifice mati te niveau okende ba compliqué yo église ba nobondela pa esimbité bona koi so yo ba pasteur akoi zala mati fani pourquoi pas na couper na ngana ya na premier jour na ola ta culotte quel niveau à combat. Donc bonjour papa, bonjour. Abi mes condoléances, abi nanga merci, abi en tout cas. Nanti mino makasi. Nambala oyo zosko na mwasine. Skota mayiwana. Baby yo neni no atanga biso fanda ba prophétie bima babilonga batu bamone saka yo. Bana tanso tekiti mbala mono ko moko Michel Nabi baby mutali boso d'abord yewana. Te weka pena mabe tina tongo ndeko to kima benga sala nga passe. Ba papa yo za ne lokote yo fanda na papa pasteur wana za na nguya te. Yo lo noza baby nguya te ndeni wana papa nga kuto bane kala to samsala na nzambe sika moko ranga miso. Olingo sala ngani? Nabi kanga miso. Matvana tena tongo. To kanyi miso to sambela. Biloko to omona soko silisi ubando yebisa ngai. Et alors abani ko mona pasteur, abani ko mona ma pasteur. Siko na kati ya vision eza pasteur ou ya pasteur na bango te. Et c'est ce que image obso de fonder image pas totalisé que pasteur ono zola na ono kanga mana ye pasa na mutabaki po biso sanini to zoaye. So le biso ko meka ko fongola maboko te ko meka ko fongola maboko te. Esinga baby no ka somo ngabi ko meka pe ko fongola longité. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesi ana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour chez vous et bienvenue sur Nazareth TV.com, sur votre site, c'est notre site, c'est un site pour les chrétiens qui sont partout dans les 5 continents du monde. La princesse de l'Éternel, la certifiée Colombe, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, Dipiti quoi, qui présente cette émission avec une équipe de Alain Kiakala, Boavida et Yves Bolofa derrière la caméra. Aujourd'hui encore, nous avançons lentement et sûrement à la fin du témoignage de notre frère Baby et nous sommes comblés. Ba expérimenter ma kamna moini satana ba beta misu pai paite bazungi la les Nazaréennes à la princesse pour babeta ma kamanding zaki avec de preuves à l'appui bien sûr. Aujourd'hui encore nous serons bénis car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait suivre d'aucun chagrin. Mais à travers ces cantiques de l'album Trône de notre sœur Tiffany Moka, réjouissons-nous dans le Seigneur parce que nous sommes déjà au mois de décembre et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va.
va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Le jour où on a nazobi mama Tiffany na bimi na dojo parce que ça moi prince moi mon monene faut bim na bimi na bali ko route pona bima kan moi ba soudé za la kawana na bandi ko mata no mata ape ba business za maman bonne qui trati victoire na nipo kita victoire mati Tiffany kana na posa ni bossa tra pim victoire na betara misubwe moi mbali wana otokufa waza na mo to squat na talie ye pa talinga maman talinga susubwe aseki alobi pena malobabi ya to salinga ibwe o mato kita ozana kimia te. Est-ce que mato kende? Parce que mato kende. Yo ba nana matana kende. Maman wazana simana ngai ayoko ya. Oh papa, yango tele mi mo dans les villes be batwani ngaba le solo la o solo na nan. Maman Elisabeth benga baby ko mata te ba solo transfert za makambo bokoko na bango. Maman pa na yo zonga siko. Ino solo na besprit mususu. Maman pa na yo zonga. Tina komi na ndako na invoquer Elisabeth. Elisabeth obima. Elisabeth obima bisinga yo bi phénomène wana te. Ezali phénomène ya concurrence. Bango pe bazana banzamela mo basalela. Bazapela ba makam na bango ba coutume. Bako po luka de toutes les façons, boza l'égalité. Yo faut ka biso parce que biso te dit pouvoir nini, to ko arrêter ba esprit on. Mone to arrêter ngote. Maman yo gena bimesi ngai. Mone loko na bisaki yo. O ezana kaka molimo zela kala mingi to mwa ndenge opel. Tanga lobi na ngabonga be OK ça va. Et c'est là qui na ngope lobi na ngope bimango bimaki. To continuer so pe na ba esprit na ngono. Yo esprit ya Lucien na bise kende tina matanga wana, kende kotala matanga wana ndenini ezoleka. Et alors lycée na yaki tant lycée na ya komi pembe na matanga abisinga moni ba te belé mais ba te belé pona pousse na pena koto na mona famille na bon propre pena ezali na ko kote parce que na moni papa wana o wana musena nzambe wana ye pa fandi wana mais place na tout na mona kaka lumière moko ya pembe ngabi suka na kaka na musika mama ba suka na kaka na musika mombi baby bakangi ngai nana kanga baby bakanga to so andolo babongo na mko so vana ye lokola ba mutu soka koti na mai ninga ta ba donc so bafoni so bandelo babonga ye bakangi maman bana bengi Elisabeth bisinga mutu akangi wana ke salela ye au père de l'Issus encore comment le père dabi au père de mutu na eza mutu moko ya l'église o bandeko bazali ko landa biso basalela pe ba prière yango bazala ndeko pe ya Elisabeth pe kaka bazali bandeko oyo lobaki toujours na système accord bana nzambe église na bango ngonga nango e bana mingi ba 5 et daka bata misala pe misusu ko pe na réveil te et beti abimaki musala mususu pe kozala na tongo ba mama mapa soki beti bakena pe kozwa mapa à partir ngonga wana bo comprendre bana nzambe so tonga bisinga bongo ngabi eza bandeko na biso o balataka pembe
esinga oui bango ne bazana na pouvoir makasi ya kokanga toujours l'esprit oyo utaka na mai na mokili na bino. Est-ce que dostanda besili to perdre déjà et va to perdre bon ça va problème était ngai fana ça de toute façon na ki omona matanga wana. Et alors on est na fin na bandiko prier na bandiko prier mba moko yoge na bisinga bebi zo biloko tout oya yo pousser ngo musika kindeka ka yo moko bomoto boy na bandiko poussa na matifani na bandiko poussa yoge na bisinga ko banga tenga na za pembe na yo mais na boya parents na ngimona na yo kaka ngai yo mais so na longoli nyonso te na communication akoyoka abi kendeka matifani to bandiko poussa na tangu na komi kaka liboso ya papa pasteur wana na pesi papa mboboni atali ngai ayimi mbote malamu tonga ayimi mbote malamu na ndosa ndisiko babloko na ngatu na nosola nango elali mais c'est papa mes condoléances abi oui mes condoléances en tout cas félicitations tangu alobi félicitations maman papa nga na pesa yo mbote yo banga félicitations habité parce que la moni pena makambo lo bela ngai ko ksamisé que yo na pouvoir koleka ngai tangu boza na pouvoir koleka ngai maman Matifani na yo kambala moko base babloko na nga oya likolo etelemi tango etelemi kaka mbala moko ngai bo ça va lokola esali boye na sala nini na yo kana nini balubaloba mama ko bisingai nani Elisabeth bisingai baby yeba déjà ninga zawana apesi déjà pouvoir na ye apesi déjà pouvoir na ye apesi pouvoir na ye moni talobi ke na yo leki na pouvoir apesi déjà pouvoir na micho déjà wana pasteur panga la pesi mbote na papa bonjour atali ngai apo binanga bonjour après papa mes condoléances abinanga mes condoléances en tout cas félicitations mais papa félicitations ni habité totena no tembe en tout cas na yebi bena en tout cas yoza makas en tout cas papa bazola na ngai en tout cas tango de choses loba na maloba na yo moko devant ange diable ou bandi déjà opesa ba position négative yeba na ba position pe diable sala nini agisaka et alors tango alobika bomba moko na Elisabeth singa esili atrahir abisingai sakana siko na moment oyo kota kuna zo mwasi na ye ngabe mais na mbonga na za ngamoko sans esprit na sabi ko banga te esili déjà awa contrôle déjà commis maman pa na kina na fandi sikoyo na kitu mo ezala kiwana to na fandi na tala mamoko fiat mo ezala kiwana asa mwana ya pasteur mais mwana ya camarade ya pasteur abi yo pena bebe yo fanda awa ba professeur bando mabilongi bando laksana ba tete zaka yo ezaka atifana telemela to yo telemela ngai kanda ce sali ngai maman pa na temna betimba ta ba yo wana mobat ba te bino bobitela matanga babengana mutu te bokanga mutu ndoki so famille bango bayoki mama pe bayaki wana bokangi ndoki na ndeni nimtani mwana bino asamta famille na bino papa ndeka kuna ekota kimena trouble ya confusion na biso Matifani trouble pene sale mama ngape na attaquer kaka na point oyo ngape na lingana zo raison na mama moni bilo na ndo biso papa oyo donc tinanga ndo na ndako wana ndo lukilamba problème ngane bika yaka na ndako to sambele na une fois na yaka papa na yatanga liboko metala biloko abo le bana nzambe keba lorsque le diable azo lukayo il faut za moi ba bloko musa ba réserve ezaka na loko moko koloba esalemi tout peut komi akomi ko sapeka na eloko wana. Merci beaucoup frère Baby Anatano zomela mai to zwa élément moko bongo to zwa quelques questions par pasteur Timothée pour que tu perdre fil d'été Régie avec Alain Kiakala. Merci. À vous. Naolia bakiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires Nasali poto sunga bandeko oyo
même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete ba ndeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh mama Nazareth nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo ici. Julia, vous avez un qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Des retours sur ce plateau, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Moko, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Député, quoi. Papa Timothée, vraiment témoignage Jésus Kende, hein? Oui, témoignage Jésus Kende. Tout le monde a quelques questions rapidement parce que ils ont vraiment place à moi beaucoup, hein. Bah ça nous a bébé, bah okuta na makambo, mais bah oye baté, hein, papa Timothée. Mais maman moko a auto benganga juste après pause na biso, abina tu na za na États-Unis. Abitu na papa Timothée, ba lobe makamba hotel. So okoti na ndako moko boye na lopango moko boye, il faut sambela ozwa possession au hôtel na yo pe tout ça, ozo reconnaître ngo papa. Olobaki. Ah oui. Na tu une question, tu vois na tu ozo reconnaître. Bon, nazo reconnaître ngo le suite. Tolobaki makambu ya soko koti na lopango moko, il faut ozwa possession. Oui, oui. Et que normalement pour na lopango. Yes, eza biblique. Voilà. Mais c'est quoi tuni na ya sambeli. Na tongo lopango za yaye na butu moko lopango soka za ndoki. Yé pas ozwa possession na ndenge na ye. Bon, normalement sur plan spirituel bana nzambe fo ba yebake eloko nyonso ozo sala so sombi net ba biloko lokal mapango yebake yo mtu bandaki sikana te osombi yango o eloko ezaka mingi okute za lupango eza ndaka ofutela eza ba biloko mingi o batu bakutaka ki osombi lupango benga basela nzambe baya babondela na lupango wana. Si ba bonde na lupango wana elonga na possession ya batu wana ekoma so na possession na yo. Tant to salaka na bomoto to monaka mutasomi lupango a changer mikanda. Changement mikanda wana eza personnalité physique. Mais spirituellement, so mutu atika ba biloko na ye wana, ba temple na ye misala na ye. Nde to moni ke frère baby na ndako asala ki temple. Ba ko bima bon na ndako na bakei. Mais cible moko satanique etikali wana. Démon so ko utiliser yango. Donc ndako wana eza sanctifié te eza na se ya ba possession ndenge moko mona batu mususu na kata lupango basombi lupango mais na kata lupango bazaki ndoki mutavanda wana bakunda biloko mabe na lupango wana basala ba cérémonie mabe na lupango wana yebake na moi ekozala ye na butu ba cérémonie bando ozonga omona ndoki wana bima bakenda mais na lupango na temple na bango etikala babando ozonga po baya kosaka misala bondoki na temple ya lupango wana. Papa Timothée, batebe batia confiance, c'est pas ma minganganga, non, toujours l'anda témoignage awa. Oui. Est-ce que toka ta makole pas ba minganga, to comment pas pasteur ba sambela ou comment? Te même ezana batu mususu to moni na Bible, eza verset mona moni zozongelanga mingi na ba question zo poser ngai. Yesu akota na aveugle né na Jean chapitre 9 atie maboko. Abwaki so ya pakolie na misu abisie esko moni abite na mona me batu lokola banzete so Yesu atala bible voilà musana ngesili Jésus ou adale tout puissant masimi mutu hein donc balboso komela penza yangwana asimi mutu asali boy bonganga ti amoni ke simbite abisie bon namoni pona ngai esuki awa musana ngesili o etikali
bakende na Siloé. Le Siloé babi moki signifie envoyer motindami. Ça dit que exemple mususu to bondeli mais mutaki hôpital. Mais avant que l'hôpital et l'eau connaît ce mwana nzamba yeba bilobi zwa biloko nyonso to zwango na prière na action de grâce. Il faut bondela. Bondela na nous au hôpital ta mona belle fièvre ozo pesekis avakis accompagner prière. Ozozo elo ne sozo bilobi sanctifier tout parce que mokili elo malamu ezara suite. Minganga nyonso te bazama be. Minganga malamu bazali wa tangi classe net ba chrétien belé tozana bango aza chrétien mais aza docteur asala kamusala alors bato ya bongo a yepe a okuta pe na ba force de fera ba bisika ya zo ko sala coopérer neti ba koti na labo muto azana magina ye bon eza musala l'état eza obligé bo sanga bo sala labo moko mais na kata labo wana soki oza faible ko même so ngambo parce que yo peut-être ko sala no simbi boya bien yem da sala ki bonne muto akufi et comme le problème. Donc, moutounioso avaz loko, il faut attendre en prière. Même munganga yemoko so ke na hôpital minga balbanin. Biso to mona ko minganga lobi na ba pe mususu na ebité. Mais biso na opina mona pe musu na kongwawa. O mona memi mutu na hôpital munga pena bima biso mama bondela nzambe. Tika olela. Bondela nzambe. Donc tant de munganga zoti no bondela nzambe. Ça dit azo ba ke biso to so meka ko salisa ye. Mais soki nzamba chelo bokote yeba ke ko talela ngata okufa naye. Alors, et l'autre chose ya bon me pousser moto. Oya zo ke hôpital, ayeba ke na cheli kana ngai pa nzambe. Munga ngaswanaka, mais mutabiki saka, isa nzambe. Pasteur abeti gazon na comme pasteur belé hein, abeti gazon na frère baby ke ba otala nani. Oaza makasa okota mninga mabeli parce que na confiance en nzambe na. Pasteur balé mwana. Tolo bani nzamba décevoir ye nzamba te ye. Nzamba abandonné ye pasteur to bengango nini te nzambe mama Tifani merci pour la question pour pasteur wana balé mwana elingo ba likamba niveau omoni prière il faut zana ba niveau par niveau. OK frère Michael a passé témoignage moko na déjà na bango tant dimension ezo mata bazo senga pe ba sacrifice ça nini et mata pour atteindre niveau oyo komi. Au pasteur wana, c'est-à-dire, tant au niveau na ezo kende, na niveau spiritualité, il faut matisa pe ba dimension prière naï. Mais ba nzambe, ozo bonde la nzambe, panza mapambolio, tant pambolio, li pamoso yebi tu mape sanin elanda kango. Alors si il pambolé, il faut dimension prière sanin et mata, dimension pe sacrifice ne faut sanin et mata. Alors ceux qui prière et mati, sacrifice et matite, niveau kende ba compliqué yo. Yango pasteur wana akuta na baby azana prier azana nzambe po so moni accomplir bébé sika moboye beba keba obondela oki loboko mo bimi pewe betie ça veut dire ange moko chéribé moko nzambe abeti abitire lo sala mais faut continuité à travailler on est continuer o le ba bete mbamo batike ba ndo beteka maman parce que le boko ata ebeta ki beba comme un vertige et bon elle ndisa elo abeta ata sana na seconde wato benga ba enchaînement de prière enchaînement pena maman hein donc biloko wana ce fait ça akiko ya mamo parce que bagisa galinga commenter mais c'est comme si basa nzambe bobosa na mingi ba musala bozala nango ke wa battement ba concentration belé au moins musala nzambe ba distraction belé ko le katamba concentration yes azobeta badam azane wana ma solo azane wana donc akokutana mama omoni eloko mususu na baki emo pe bandoki basala pe musala bango ça dit tamu yozo tamu na saba distraction ndoki akwa kusasa yo ako matelo pena finio au combat pasteur Timothée bon ngai na ministère et comme langa ne bandi avec yo dada oui ne bandeli mama so mutayi biso ki na musalo azwa retour takosi nga na zo ba combat tina risque na kufa OK na mati pena na batu na prière bo na o prier ba piéger ngai ouais au monde musato salaka un commando neti na ba pays ya Amérique ba français ba pays à sécuriser so ba tindi ba soda bango ata 10 na Afrique yeba ke radar likolo ba satellite ezo contrôler bisika bazali ndenge pe biso basana nzambe tuza ndenge nzamba tinda biso mukili ça dit que si ko zali fo likolo eyeba ke yo zesikana na ozo ngamba question ya baby il y a rien différence entre le monde ya divine ya bonzambe na monde ténèbres
monde a tellement besoin imiter ba biloko biso dozanango o biso moto pratiquer te ya bilobi na loba ki denema bana ténèbre baleki bana lumière oyoki frère bébé abinini azo kende côté muso okota boy connexion ekatani alors pour y avoir ba réponse ay bande na au travail il faut connexion ya Elisabeth il faut connexion ya Dejo biloko wana ni se fait tambwana Dejo eza temple ya alliance ya zo salela ba diso ba déesse o bazali na soukomanation ya force mai na force mukili il faut yoka déconnexion wana siko ndeni yo serviteur ozo kenenzela sans connexion à nzambe zate o ba compliquer sur le terrain na go pese exemple moko omoni na pese lo moko wake na ke prière na memi batu plein délivrance attaque elingai église banyo bondela taka papa zo attaque église banyo bondela pa esimbite buna koi so yiba pasteur akoi quel niveau combat oh ya sala ba délivrance que c'est nani ba bundi ba kokite ce qu'on a mboki likole fumami nzama tinelinga ange ayabisinga que ton travail eza porte fumami la kio il fallait pour yoka bango oyoka bango pour nani tango siko sa musano kulinga makelele te fo yoka ngai na yoki mbamoko ayabisinga zaba minga bayo omuni liko bebe fo bebe alba minga ngali kolo bazali ya molili pe bali minga ngai ba swanenga botie si ba bisinga pendant 5 minutes na 25 minutes ba bisinga tema tembu na tema pour ba wa donc otatangu action ne sami au fond moi est-ce batunde ba po délivrance mo ba délivrance mo na kenana ngo ezaka ali sécurité ba forte délivrance et diable ya péché nga blo péché nga au mona ba matiti de kasa kaka ba utiliser tant et beti bena ba rafale ba non qui malili et bandi ko ilanga ça veut dire que na tous les combats spirituels au kuta ya batak mama même dans nos aïna mission bataka yot OK bataka yot moni osali ba shinda baba kuna na ndenge ya propre et les qui na ngwe mona intérêt non mission yo zo vraiment na moni que pasteur ozambe ya mtampongo mais ozapongo plutôt l'homme de Dieu bina pasteur moi abi parce que dans le domaine de délivrance abi pasteur mon pénaz na domaine de délivrance ba document ba ki na but ba ki na asambelelié mais pasteur la article na butu ba beti bandoki na yena bandoki msu na butu ba beta pasteur frappe so pasteur apesa rendez-vous ba zonga faut ba na tongo a continuer service ateka moi liboko ndambu siko na butala la boy bandoki ba eka na loboko ana frappe loboko efimbi siko na tongo ka pasteur abima ka boye abwaka soki pe mai soki pe na bosa panka boye atabwe ndoki ana zo yesu boye ni na moy pasteur akima kanga porte abi bolo banae azonga baoya kaka oh non pasteur bazonga ba yeka boy bakoma ne libosa pasteur abi ngana yombe yo o mutabandu tuto ekolo monte yesu mtakufela biso ale baluka zonga na symbole soute po o salinga ekoki est-ce que koki pe kozana kamo esuki so bisi non na moni ebongi ka okeno luka pasteur X parce que bino ba pasteur bolinga atel ozala na domaine ate o sambela kaka baibu kazana nguya est-ce que kopesa pe kam soute pas pasteur X pasteur Y ko répondre normalement grâce c'est différent au moni bilolobi chacun nzamba pese talent selon niveau azali et bilobi tant pas au kabla ba talent apesa ki au 5 apesi yo 3 apesi yo 2 apesi yo moko babi abane ko kabla selon capacité ya oyo abane okuta na kata mutu sabi mutu musu azana na don na ye o nzamba pesa ye so azana droit guérison ana droit guérison soit on a droit délivrance on a droit délivrance soit on a droit miracle on a droit miracle soit on a droit prophétie on a droit il y a parole de connaissance chacun azana donai au moins bina so kuta na likaba lobi yango penza sans faute. Merci tozozonga frère baby mais pasteur le 14 samedi 14 décembre donc toi aussi ça décembre en beauté avec le témoignage de frère baby. Est-ce que pasteur na témoignage alors qu'on s'aime à moins de 2-3 personnes témoignent nzamba kangola? Pourquoi pas? Le salier est gratuit, même le royaume des cieux aussi est gratuit. Pourquoi pas tout ça mais là? Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ezali Abino, pasteur Timothée, Longona, frère Michael, les Nazarins à offrir occasion moko. Nous avons besoin de prière en direct. Et nous avons une question en direct pour lui poser.
na frère Baby to ba domaine spirituel na pasteur Timothée tozala ensemble na maman Tiffany Mokwa. Le 14, non, le 14 décembre, l'heure de Kinshasa. À partir déjà de 17h, donc émission des alliés, téléphone ouvert, donc signaler déjà dans l'émission, dans la première ou peut-être un message pour le déjà que non, le 14, Papa Timothée, na moi na frère Michael ou Boubaki Kala, na combo la frère Baby. En tout cas, s'il y a des questions à poser, Mokola le 14 ekozala en direct. Donc donc je vais prendre le temps pour bien nous sommes en besoin de solo banana moko en direct. Donc jour wana ezalate papa bomba donc jour wana pour bien ozima moko ozima réponse. Si vous avez un problème, mettez les prières pour vous bien donc Nzambe akoleka pona osala en tout cas bana Nzambe n'oublie jamais la prière. Qui est le monde Nzambe to biki to ko isa sata donc fête ya les premiers les ali fête pour le pays année ainsi donc ba wana ba ko biso bana Nzambe vous allez toujours continuer Nzambe. Quand ça bolandi frère Baby aux amis na besoin na bomona en direct les 14 vraiment tozana bino à live. Tozana bino tombunzo. Merci. Kolo apamola bino tokutani les 14. Ciao. Vraiment nous sommes d'accord, nous sommes contents à cause ensemble là. Kozala prière en ligne directement et tout bon de l'Nzambe et question directement tout bon de l'Nzambe ça batum soupe batum ngai frère Baby tout ça directement batuni ba question batuni na pe question na samedi wana oza mposa ko finga kozanga te wana posa ya kanga frère Baby na kingo kozanga te wana posa pe otuna ba question kozanga te parce que na kuma comporter na ba nzemba kuma ko finga pe na langage facile ya ko finga na eba te bizalelo euta wapi kozanga te samedi 14 à partir ya 17h. On dit pour souhaiter batu ba bonana déjà ba meilleur vœu kozanga te samedi wana et kozala ambiance dans le Seigneur. Samedi 14 à partir à 17h ti ba enkolo akomemela biso. Vraiment na ko profiter sikawana omoni musala na Nzambe beaucoup de sacrifices au sali na bémission yo efuta ke lokote. Efuta ke lokote parce que témoignage boye etikala na charge na yo moko. Ofutela donc to futa na biso le côté to yena biso to sali témoignage to ke mu comme soupe na tindelio frère Baby na biso luka transport yo moko kuna mi pese la nga na za isu na mbongo te bon ezali eloko moko soki ndeko amonani ke te asomba espace ya connexion wana vraiment ko za malam pour mukolo wana to zo tamba na 17h ti éviter soki lerni minuit na éviter to ça kaka il dépend de kana connexion wana voilà et au dépend de la connexion so ne comme amoni ke te ba numéro zo le kawana et maman Tiffany benyo bite ngai na nina zo espace à connexion wana vraiment kola ko pambola mingi. Merci frère Baby. Vraiment Tiffany merci beaucoup pour na parce que ezaki ke question ba tumi bandoze la ba benga on prise à wana donc nazo lancer déjà appel na bana na Nzambe nyoso ba maman Made ba maman na ngai nyoso bolinga ba sœur na ngai nyoso bolinga ba maman kokelia. En tout cas, tout comme un moment où tout ça a besoin, il y a espace où il y a connexion. En tout cas, le babi que vous allez en direct pour être bon make-up ou en direct au solo là, na ba question na ba kamususu. Donc, il logo tika lika dans na sengibino. Donc, c'est la moi actuellement ya kulukila biso espace ya connexion. Nzambo to bondi la kanasi à kozongisa encore de plus encore. Merci. Merci donc Rosalawana na YouTube, il y a les Nazaréens Kinshasa. D'abord, quand tu soit parti, il y a 17h juste. Donc, déjà, tu as pasteur au salle avant, il y a déjà parti à 15h, pasteur de Abozawa. Donc, pas de fongol, tu bandi live, donc direct. Tu as la frère Baby Namandak, Nabino, bozo poser ma question directement. Nyon se les canaux en direct. Donc, tu as la biso en direct, tu as la question. Tu souhaitez ma meilleure téléphone, et tu as la numéro, et tu as pona kobenga pona ko souhaiter ba meilleur vœu to aussi sa biso na les Nazareth aussi sa année 2019 en bonté pe à beauté donc aussi ça vraiment na beauté
Donc, benga mta pexote le 14, samedi 14 décembre, à partir il y a 17h, pasteur Timothée Ozalawana, prière au kozwa. Nini, nyonso kolinga mkolwana, vraiment frère baby, à kozala. Olingi pe frère baby, à kozala. Merci frère baby. Est-ce que vous bossez un peu de soukaki? Te babosana te, o babosana o ezali fondé. Omoni batulelo baby. Batulelo te matifani. Ozanga liloba te. Toloba matifani. Omoni so lelo batu misozo bakomi ba confusion. Surtout bango na bango ba pasteur, hein, bakoti na ba confusion. C'est peut-être parce que peut-être bango bosana ba prière. Peut-être bango ko bosana. Ah. Ezala bongo. So bani ko bosana ba prière. O bani bosana pe ba directive misozo. Ne par là maintenant ba découvrir que ça nzambe te. Ba misozo to mo découvrir bona sukandeni. Bamsu babenga e papa babi papa en tout cas témoin ndenge ndo ki ndo mona ngonde mususu mais na suka mamfo balobi en tout cas ça nzambe en tout cas nzamba limbisa biso ndo kanisele mabe en tout cas to lani témoignage to bengani ba ndo ka toyele mutu njo ya ko témoigner na simple musala na sala nzamba pesi ngai 25 non defona mona non 25 no ba nzambe no pesa le 5 na pesa le 5 mais ba nzambe n'oublie jamais chapitre Daniel chapitre 12 verset 1 jusqu'à 4 donc on a pena kobosa na te mais rendez-vous à ne pas manquer donc au 14 décembre donc papa nanga ozala ngapena ozala mati fani pourquoi pas na couper nanga na premier jour na on a ta culotte te na bino là on a plateau na tombo na ngote frère baby ba souvenir ne pas manquer mati fani na kana ko yana ba blo non nyonso ba culotte ba livre ba nyonso blo tout na kwa na ngo ba mona couper na kana ko ana obimisa chemise ndenge nini te bimana ngo pole obimi ya ngeli te ezala na chemise na mona kana ngo na bomba biloko na soki na talengo na beza na moment na otumbango. Mais pour le moment, on a talent. Na mona bena eloko ni nzambe oya papa na Timothée sala pona ngai. Mais ça nga encore force moko boy qui na umena bonzambe. Voilà, donc c'est un peu ça frère bébé azo continuer témoignage nae avant. Alors Matifani quand nous ko continuer ko luba, mosala nzambe tonga na yaki. Na ba eza matanga, fona kini loko ba nga condition que non, il faut okende ko participer na matanga wana. Na komi Matifani, ton na komi Yogen azaki pembe na ngai bana nzambe baki Yogen eza esprit ya ba pasteur hein ba pasteur lokola ba lettre R ba sali la paix mingi na ba biloko na bango 3 fois hein to expliquer 3 fois Matifani lorsque Yogen abisinga na yo ko banga tenga na zaka na yo na côté na na lipango ngo na kutipe papa fandi papa pasteur ngo na PCB bonsoir bonjour papa bonjour donc ya ko chola wana bonsoir malamu te donc j'ai vaincu déjà donc déjà na longi donc bonjour papa bonjour. Mes condoléances, abilanga merci, abi en tout cas, nandi mino makasi, maman comme maman pas appel, babia a cédé déjà bébé. Nambala oyo, zosko na mwasine. Ce qu'on a déplacé, na ke ofan da siko na kit kan ba kit no se matang. Na to be ser moi yiwana. Ah, baby yo, yo neni no atanga biso yo fanda ba prophétie bima babilonga ba to ba mone saka yo. Bana ko loba. Parce que bani ko loba, ça on a ser ya donc lola papa pasteur musu sur église moi na nai. Tout le monde se loba donc maman kandi la matinga yo loba nani boy po na beti donc na beti maman ba ni nango boy bokange ndoki mtale mwana bino bandu ngaba ta mwana ngana ko na oliande ko bonga na moto famille baba ndiko loba ba tumso baza so boli bila maman bango ayoki ozandeni maman pa yo ya wana simba ba tumso na matanga babenga na mutu te botika donc bika matanga neza bata ba kwiti baza mingi papa bato baza sérieux makele tango ebemiana papa maman bi ni nango pe boy yo poni no sala boy yo mun be mtali bino le ba famille maman nga s'accrocher na loba maman mon pasteur bino kwa ndola ndako monde bino wanga bisela ngai maman pepe saka kanda maman passer na zunga wa to kina bino kesute to le pasteur da mutu mabe ba no boy o telo kwa sali peneza la te mwana na mwa sa menaso ya fene kana kit ngabi maman tikai ba maman msu bazanga bala ni maman babita za na matanga jamais akolanda bino bokini kaka melobi to bandi to bongs to na sepe to zongi na sona ndako to na zongi siko na fandi bono kikande matingai maman machine na bengai allo bebe ça de toute façon on a pas pas ni mtu zaina to te kanda moni ba kanda ozali na kati na biso soki zaka na moi eloko mo salemi oyo yo sepe na ngote yebaka ko kanda mo bano mato bano bota mutema mo boy donc on s'assoit à l'aise donc pas mutema no kita faut ça la acte mo boy ya mabe ndo senti na mutema no e bano kita on est-ce que zaka mutema te mais za esprit oyo ezali kati na ngai donc ba senti bena que non mal à l'aise il faut agir et alors on a sali bongo na na zongi do fanda pe na maman donc to fandi si ya mona no ka lo zo mate bon ça va na bi maman oh baby go mettre ma bimi qui na pena go tambola ti ba 0r na yo zonga to na yo so na zongi na likiso na venyango na tala ba fandi beli ko melia ba 0r bo nga pena na zuma kiti na mona sans été
na na fan na tala bo papa moi zakala papa mika ka ba papa église ayi mbala moko atekiti pembe na ngai tanso atekiti mbala moko Michel nabi baby mutali boso d'abord ye wana na mutali boso mbeni ngana na tala na potion ya ma pasteur wana babite ye wana aye déjà fongola déjà nabi ça va depuis de fan maman fan pembe na ngai ote frère omoni acte le kaki en tout cas ça ba acte mo so peut se pe na ngote en tout cas ça matanga yo fo ya parce que na kusolo mono boye na kumisa nzambe nengi peno zala ki obongoli mutema nengo bela liboma papa ngana bela liboma ngazo bela liboma habité oyaka pena mabe tina tongo ndeko to kima benga sala nga passe na ba papa yo za ne lokote yo fanda na papa pasteur wana za nguya te yo lo noza baby nguya te neni wana papa nga kuto bane kala to sam sala na nzambe sika moko tito yoko manena ba niveau o to za église moko na no za na yo ba te no pasteur wana leke na nguya abina nga leke na nguya ngabe no za wana leke na nguya omebilo mususu nga na ko fungola te mais yo moko yo ba déjà lo na biso o leki papa na nguya bien mais dans le Seigneur na kati ya église ils appellent bateau pe ba ko bunisa pe ba ministère ya basel na nzambo solo surtout l'entourage ya ba pasteur na ba entourage mi pe ba ma pasteur matifan lorsque maintenant abani ko expliquer abani ko insister ngabi papa boete so vous avez besoin mona lukanga mukomsu na ebisa maman papa na pa kendene donc so to fanda ki ezana patu ba mona ki maman ki ba bengi papa wana donc so ba bengi papa wana mbala moko na ko maman Michel na benga ya bibebi yo kama kambu oyo ba oloba so no ko so ba force ko ya bato ba biso ko papa na yo fene mwana na un grand magicien donc mwana wana ndaza ko limu sata mubima ne ufane ni wana maman papa na ba mais peut-être maman bisinga frère ngona comprendre ngote abe biso nini maman papa fanda ka nie alba elote papa melo bete mo salabi elo monte mais makambo bisinga na mi kampe ko na nzambe wana ngana oyoka audio bango batike na bango pe kuna na pe na zongi lobi na tongo ka be mati fanda bose ba keti na bim ko mama be ye pa ko oh frère na luka ot maman be bino mo komiso elsune bo komiso wa luka be bino na comprendre mais tengo zani ba ne pas pasteur na bino akine makambo bo une église na bino bo tika so pa liboma ngo zongile so pa ko kufa papa e o ezafine bo tika e de maman mate tika maman Michel na bibe bizwaye kende ko tayi ko to o sala dojo na opuna libanda na yebi maso nzi dekit na tesko na katu wana kana yona sembe na kambi na mababa ya no sika pena to fene sko na katu wana to sko do fene na santu papa lo binini ote na to église na biso ningi zo marcher zo simbate e bonga na zo relève mais mutozo telemelanga mingi esakaka ma pasteur ma pasteur ote mais le mezelo wa mwa muki ko sala ngo ba rapidement makambuto na mona kwa mo fanda ne bo sola ne abiso no sande tini ngane bilangilo ko sala tinga webelo ko sala te na c'est bon ça va kanga miso on mo sala ngani nabitanga miso matvano tena tongo to kanyi miso to sambela maman na bengi Elizabeth na bo sa fusion bino na Micheline boko tana kata lupango bo stopper bango tout ba réflexe bo stopper bango tout ba air na bango biso do selo mona papa mo abida to mona bino to zo ape wana to participer papa na simbage mambo mibale na bani ko prier ce ko pona e donc prier na transmettre ni ce ko lumière ya vision na bi biloko to mona soko silisi ubando ebisa ngai alors abani ko mona pasteur abani ko mona ma pasteur siko na kati ya vision eza pasteur ou pasteur na bango te eza siko image ou biso fonder image pas totalisé que pasteur ono zola na ono kangama na ye pasa na mutabaki sport biso sanini to zoaye ayo mona siko na image biso to l'accès pasteur na bomba longoli bilamba batika nini basimi maboko so na biso ko meka ko fongola maboko te ko meka ko fongola maboko te esinga bebi na ka somo ngabi ko meka pe ko fongola longi te maman Elizabeth kuna ba ko activer babizela pe na mona tikala mingi te amona siko image siko ya mwana o wana kufaki ayesko ko apparaître place bango ba sala ba cérémonie maman na tiki na be moni nini abi yongo na lobaka papa weza clarté ba prier na ko te ba ba chambre ye moko mwasi na kaka na ba prier tout ba délivrance kana mwasi na ye tele biloko aboye ngabi ko meka ko bisa mutu te maman tunga mais biloko sali boye sala ngondeni ngabi na bombela ote moni atano do solo na boye isa minimo oyo kingai pe atano ke nai ko solo la ko to ke no solo tellement bo betekte bete bo ningo za boye soko meko beta kali solo na ngaka pa yebaka se place o kufa papa na bani mama oleng abando leng baby poni be ngabi soko mekika ko loba o kufa soko lobika o kufi ningo ke na ko betela mutu li solo te abisko no sande ni ngabi o selo te dimanche ko ta prière dimanche yaka to kende dojo o dimanche ni ngabi dimanche fo 7h abi 7h mengam tuna na programme kuna na église ngabi okokende pa imoko te to keno kuna o ça va na yoki abimaki akene tonga ke no yotika la place wana maman Elizabeth habité ninga zana tazuna lumière te mais to sel même si na ba rêve to banda déjà ko bimisa esprit na ye et le biloko pas to bimisa esprit na ye il faut to banda déjà relaxer déjà mon ba prière mike o ya mai
et alors na ko bimele susu na butu na kata ndako na chambre pou na bimele pa moninga boninga ganga afani gagner abisinga baby o lukanine parce que lorsque déjà to ngato bimela moto azana nzoto ba moto so za na miso amona te il faut ba biso d'abord to pesi manette pour ko mona sko yo be esprit ataba tu miso belisa liboma so na besi mutu liboma il faut ko mana miso yo za na ngote awa biso na walanda batu yenda omona ngo mais yo omona te awa biso na nyoka otambola nga yo omona nyoka te mais yenda omona ngo to so na pesi mamo pa moninga abibe ngabi ko lobate abino ngana ke venga biko ke vete omoni prière lelo omoni mai na kopo tsama ina kopo liboso okutelema liboso ya kopo na pendant 5 minutes oyoki o savana yo ngabinga ke mama pa na bimi na zonga na ndako to na zo mission besinga kaka lelo na butu lelo to bomai ngame poka muchelo be abite ya sabatu mo fo so bongo rapide ya kuma ba mécanique to bomika na butu babo papa na laki to ba wa diacre église mama to ngo na zoni na fana bite to sikena na temps peut-être que la paix mutu moko biso ko salila pa to kutampanzi ya ma pasteur wana babi OK ça peut aider bien loko les aboué petit qui les nanu tant à partir d'abord alliance na biso ngabi OK alors lobi na mpela na tana tongo matifani so ibana nzambe to passer na nzambe bazaka na respect na makambu o nzamba lobaka matifani mais to ko sala te to eba o ya za nzambe o passer nzambe te ezala facile donc tongo na tala pena boye mutu pena mamoko ye moko aye mais bien OK ça va ya token maman bebo ki apanga bite mama non so liboso ben senga na prière mubu non ki na mais ye mutu na okaki baba ki azana programme kuna mama ye moko bi te mama na changer déjà mutu to bimina ye to mati pe ba to transport tina donc to komi na porte boy asinga bebi na ole ngakolenga te yaka token donc to kota to kiti liboso amoni skoyo ikikumo waza liboso wana apanga essayer saluer bebi mais oze ki konga bi saluer papa aya kiti mutu mi do saluaka toleki donc toleki akomi liboso ba pesi ba carte pesa ba nouveau akoti tanga akoti ese kanga téléphone pe ko lobate ti okobima ayokota kuna ba transmettre lumière to ba transmettre lumière ba te pe ba kalki swana maman papa na koi tango akoya lala pongi ngape na sisi na pe na fin na réception mo izali bandana ba singa ti akolamu tanga la muki maman singa mukilo ba pasteur pe na blo ba sala biso nebo donc ba bazan blo na ba sala awo tonga ba immeuble sala ba ni skolo basko makambu papa na ba pasteur wana sala eza kuna bablo mususu ba otiko tindile ya bomba kango donc ngana niyo kwa makana simana ye aloba makambo ebelinga ba koto uto mondeni abina mona place ya kendaka na mona place ya fandaka na ngamo ya samu tema na bi déjà kino biloko to zo mona na eza pena ba film po to zoene pena mobimba ne pena lokuta donc passe ici ngabo ça va problème te ba bisioni on m'a pensé un pouvoir d'ailleurs on est aboué na bande déjà makambo na déjà na organiser pe prière moko dans une semaine ngabi OK c'est bon mais yeba ngamuto aux en disposition na ngai mais ngana na mission moko et pas ya pasteur mission ngabi te il faut na bo mama pasteur wana bi maman asambela makasi ngabi asambela makasi yo mona kina voix lemso yo ka ke minga ndo mona ke mais ngana ba makasi te abi baby komeka te maman na la te donc on na 0h5 ngabi wana zo kama kele la pamba abi ça va problème maintenant ça ndeni ngabi ngana singi kaka yo sala canal place ngana oleke ça va ne so liboko mbalmo na simbi to na simbi liboko le est-ce que yo kangai on se la kangi skum no est-ce que yo kangai abi oui non yo kangai ngabi yo kangai ne même no gani ngate meto so la ndeni ngabi oui communication yango na to no so la na à partir de bloco abi OK ya bimi na yake ngape na yake ayo zonga pa pasteur tant continue pasteur tunye on se so komi na communication yo kanai parce que nous WhatsApp on a utaki place boya kosa ka babilo mo ebelebele tanga kosa bisa OK ça va mais tala nzelo tambola mikolo o diable akoti ja molimo mo na église awa ils ont risqué église o côté na trouble moko ya makasi parce que ton inici place o il a fallu pas même kutu to que nous allait intéresser na makambo wana mais les églises ba yaki na mutango isala ka bomba moko to so zaki to bukani na sika bia beta sije na biso ba bien maman papa na tuni pasteur abi yango église o buki o ning sa place na bité abe moni mwana yaki baby na maman na bengi na téléphone c'est lobane papa tiko tanga ko mwana na ye maman to biga mwana ayaki baby maman ko yepe maman ko soki dia kango papa pardon ko mwana na pena ko tanga na ngote abi te ngana zo tanga bi te papa ko tanga ngana zo tanga maman biso kunale to bani ko transmettre en voutima yeso ka ngame ko tanga ko mba baby so meka ko tanga ko mba baby ka peso zana o kufa na misu na papa ko tanga ko mona te onso bani ko luba voix ba no mat mo passe mais o kanga boni nyango o kanga boni ya bani so benga ben intercessé maman ozi maman papa ne pas abimeke abimine libanda
lobi nango na benga mine no te na comprendre te parce na banu betela ba masono bisobi so beta masono na ngai kokuta kate oyo ki na bisa va lobi na butu oyo to kutana parce que na sala so ville mobo donc ko m'appeler na place à Baler Henri to fande na biso ti ba 23h atabo na sima mboka pene ya sika ezongela zo mona ba mindele ba mais c'est donc na mboka wana asinga non na kina mboka te OK ça va kala minte na memayo na mboka wana donc tango toyaki kobima toke ngani se kende kolukela ngai eloko moko ma pasteur alingaka mingi usati lo moya nzoto bien mo bagi mo be eloko moko kaka zanongo na nzoto oyo mona linga mingi oyo langa bisinga ye pena nga zana zali makasi na babubu ne na mona bubu wa rouge alata kaso mo ezali na zonga biko yana ngo mubimba te yo katela kaka mo elamba muke oyo langa ngo akipe akataki elamba ngo tanga kati baby merci. Ma passé au lingami ba bubu change rappelé lo lati bubu le bolati nani lo bikuno latini ka bubu de ba timbele frère baby tozonga ma passé bubu mais 5 noms pour que toi atterri parce que er comme un peu musika to bandek moi kala to pesa lelo 5 noms l'air to continuer sous lobby to pesa sous ba kombo sous alors ma tifani merci bandeko bozali kolanda biso na ngonga oyo en tout cas na osenga ozala pena attentif na si place to komi ko chité et ben osenga si to koma bale 14 donc souvent so kolanda émission mikolo témoignage zaka na bik na feuille donc ozana ngo o noter lorsque place au mona o so koki ko décoder te tu peux appeler même si mon pasteur mon papa même si la chaîne ba obenga papa pona a décoder parce que yene mutazana ba clé wana et puis ça meni mutu nyoso te donc merci donc pona ba liste ba na nzambe on a ba liste ba na nzambe ezali makambo o ezali ko sala passe bientôt nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la 6 minutes. Ouais, relax. Je suis ouais. Mais oui, il y a des clips on va faire la gomme. Soyez au moins Salene. Oh, you can do it ensemble. Parce que c'est on monter bon maïlo à besoin mis. Mais oui, et bon manga mis, yo mis sur la carte. C'est yo monta ya monta ma bé. Bino pardon. Quoi spécial ça? Clip, il y a évangéliste qui va face. Là, on va faire nos assumes. Donc, Nani
ya boye ezalaki donc comment c'est pour la gloire de Dieu bientôt donc à lisusu c'est parti anapesi bango bavina loboko epesaka ekopesa lisusu loboko ekabwisaka ekokaba. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ezali Abino, Pasteur Timothée, Longona, Frère Michael, les Nazarins à offrir occasion moko. Nous avons besoin de prière en direct. Et nous avons une question en direct pour lui poser à Frère Baby, au domaine spirituel, à Pasteur Timothée, tous là ensemble dans Maman Tiffany Mokwa. Le 14 décembre, heure de Kinshasa. À partir déjà de 17h, donc émission Ezali, téléphone ouvert, donc signaler déjà ma notion, par exemple, ou peut-être un message pour le télé, déjà non, le 14, Papa Timothée, na moi nanae Frère Michael ou Boubaki Kala, na combo ya Frère Baby. En tout cas, s'il y a des questions à poser, Mokola les 14, les causes là en direct. donc tango donc za pena temps ta kobenga nyoso za no besoin de solo bananga moko en direct donc jour wana ezalate papa bomba na donc jour wana obengi ozimba moko ozina ba réponse so pose un problème les états de prière au niveau benga donc Nzambe akoleka pona osala en tout cas bana Nzambe n'oublie jamais la prière qui est le monde Nzambe tout qui trop quoi ça donc fête les premiers les années fête pour le pays année ainsi donc ba wana ba quoi ils sont bana Nzambe vous êtes toujours continuer Nzambe quand ça bolandi Frère Baby aux amis na besoin na bomona en direct les 14 vraiment tozana bino à live tozana bino tombunzo merci Kolo apa mola bino tokutani les 14 ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Ozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
nouvelle ezakaka to peut communiquer information c'est que les Nazaréens aza na moi souci mokie, vraiment souci moko technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous acceptera biso na banda ko na bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komyango wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke ndoluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.